Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Ouais, Solina ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami mwana muluba na bino ye mwana musa na bino ayeli bino lisusu kaka mamba bien ndenge bomesana ba sujet ya bien ba masolo ya bien na profite encore on appelle ça mbote na le big boss Papa Sibu Mutombo. Depuis un monde botenayo maman madongo la patrona motema ya fioti ngoma Germaine Zara motema Aristote na François bambotenayo et puis na cœur sensible toujours dans l'Love la émission na vous avez droit de savoir vous avez na droit ya koyeba vraiment ezalaka mingi e basa poto basala ki boye e ezalaka basa poto mibala poto za mkie boye kalelo likamu mwana mobali oyo asali ndeko na biso ya mwasi ndenge zalaka bazaki na Londres bakutaneli na Londres mobali ana makambu te to bi makambu te to baza musala te mais mwasi na tellement asepela ndenge balinganaki bavani ndako moko mwasi abosaka na ye asalaka na ye akendaka kayu na ye mais mobali abanda osala te loka pas un problème ya mikanda azupe mikanda nzamba sungiye mais abanda osala kaka te tellement ça na fainéant nga oui na employé non na employé terme wana bongo po tant déjà sozi mukanda fo bunda tant que mobali mais moi ça qui pas ki wana te bande ko balandi alinga mobali ne kaka bongo na ba économie na ndenga salaka nambongo social efutaka bana nambongo pe futaka ye mobali wana ayusi mobali apesa ide fo kita Congo lokola ngai mwana kiteza te bokipation naza nango fo kita Congo oya kosomba ndenge za bana poto batonga kosomba lupangu totongela bana na biso lupangu na mboka na biso polo be bana na biso za la bien mwana mobali tellement ndenga sala kate wana bandeko balandi. J'espère que tu as une réalisation. Azote la biso déjà bon moni photo ya moi sur la ligne se wana. O ya kuei wana kufite mais a piqué crise. A piqué crise pour nini? Mobali ya yekin. Atiki ba projet ba yokana kina mwasi. Il y a tellement talaka na internet chaque jour nzamba sala. Aluli ba fi ya théâtre asali liste. Nena okene bona kobimana kingani na kobimana kingani. Oh ndeko mwasi azoloba nanga bien alobi fi oyo pena baliani na mobali nanga mbongo darling eza mwasi ya théâtre allez mobali asali viva mwasi akomi abengaka ye na telefone bon moko kozwa ye te akosaka kaka connexion na Congo eza pasi tokobanda sola ba air nyonso te mwasi mpe lokola alingaka mobali nazo comprendre na ye abetane mpe kakara mobali wana tinda yakin famille ya mwasi na atikala omona bango te famille ya mwasi bayoka kaka ke mobali mwana bango azaka na kin ata flat bayebi te nakobenga bino lelo wana ndoko saleka mwasi nakopesa bino adresse lelo kaka bongo aliembango nyonso asila soni ndeko mobali mwana Londres oyo nga na yebike bana Londres babosaka dire na kamwe o mwana Londres ndenge nini ofingisi bana Londres so na mwana Londres na moni Freddy Kasongo mashamu menu abosaka pena bandeko balandi azobenga mwasi alobi nga awa fona zonga ba séjour esili mwasi tune monga ba projet yelaki oh mama réalité na yeko kuta na Kishasa yo yebite na ko expliquer o kaka mwasi abi darling na bendi idée amsusu ba escroquer ke mbongo po kine za makambo ebele mais loko pesa mbongo ebele faut na se renseigner abandi ko benga ba entourage mobile na sala na bango maka na bango atiki tene ndenge kaka lisolo vérité bomba na kateza milinga babomba bango jamais na ndako pe ko bima nango kaka allez abeteli mama lobi mama yo yebite papa ndenga yaki a moyen te asali viva na mbongo
réalité ni nazolo bano akuta na Kinshasa ezate mobile azobenga ya lobi foti ne langa mbongo pona futa go pass Clarisse Plasma go pass Clarisse il faut na futa go pass pona za na mbongo te na marchandise eyaki na nzela mai ata un franc te mon ani yango nazanga moko te na plateau bandeko balandi nazana Blondine Bendo nazana président Billy autre solane non vraiment sujet auto ça non analyse nanu mobali ya boy na minute tozo sabino akangami na Kinshasa azangi mbongo ya go pass yango wana to ça nanu analyse elongo na bandeko bonjour président Billy. Oui, bonjour la Canon. Boni mon nom est liboso na ba fan tout bazolanda. Oui, merci na batu ba olanda ngai vraiment on sala na bino bosenga kayango yo kaka ba la Canon tolanda landa ka bolanda landa kaka bo continuer kana kolanda na musala malamu oyo na pesi bina ba mote belé. Merci beaucoup. Bonjour Bendo. Bonjour Darly la Canon. En tout cas, on a dit Salinga passe. Merci beaucoup Blondine Bendo. Nous pas président Billy. Président Billy attend que mobile. Zona nous réalité ou comme une bande de konabiso tchango nous ezala lokola yo. Ok, ina mboka musiko kuta na mwasi moko boy malgré to bande ko sala te mais mwasi wana aider yo boy pe na bambongo na ye moko be économie na ye moko azala kalango apesi yo alobi yakakin somelanga lupangu to ba somelanga te soma lupangu pona ngai na bana na biso na yo sko tala ba aventure ndeko na biso mobile asali lokola lula ki fi moko boy ya théâtre na otanga komote parce que ba yibisenga kombo na ema na ko ko sala bongo te na otanga na kombote analyse d'abord pas inayo et c'est qui singa nanu parce que obenga aventure pona nga aventure te na ibi emeya simawete na Angola benga nga ibisanga l'amour supporte tout a supporter tant na zo ba l'amour supporte tout ezana mibali mususu depuis abotama azona une occasion à sala ambiance te depuis à Botama azona une occasion te ya kino à se retrouver na maboko na awa ça on kana kin pour Londres pe ba sala ambiance makasi na Londres tango za na Londres abando sala ambiance te ozolo be ki avanda ande na ndako sala te mais occasion pour na sala ambiance président Billy pour na sala ambiance tout le monde arrête mutu so sala te ma sala ambiance parce que on a foot à social on a foot quand même azay pe na droit que lelo neza boye weekend ngape fona bima ezate que so kaza mutu mo ambiance on sala kana bima wana est-ce que abandola libana ndako na ye problème yango wana place na lobela alors tellement que a eu occasion ya ki akola la libana ndinga lingi pe azana mbongo na poche mama to condamné été to condamné été to ebisaka mwasi alimbisa parce que ata mobali na ye asiportaka ye nano tango bazana na poto apesaka ye nyonso mbala lukaka alors na moment où azana eloko muso salati asiporter mbala na ye achele $50 wana mobali a rejoindre kuna na bana bavanda parce que eloko esali mobali ezake na vie na ye nano kutana na occasion o akutani nango te occasion président Billy atakutu balia kango na marchandise oyo ayaki nango to bava yaki déjà des akane bana poto basala ka kiti déjà conteneur déjà kiti ye pas okita déjà nyonso monanité problème c'est que les abandés on a bien soit basi wana ya théâtre wana ya kin oui déjà que kin est là on comprend mais ceux qui li doucement boy fongwami que non moi ça ils ont mon moi de ça ils ont mon aïe aïe nazanga moko na bengi mususu to komi 2 na bengi mususu to komi 3 de façon que toto kananu mayo ava ekangama omoni ndelo que salier mais il peut tellement manque ya discernement ozomona ndango esali que non mbongo nyonso sani et si la mezali kama ya koboma libala te eza kama piquer Christ mama olinga kama bali na yo tango tellement que olinga kama bali na yo pesi confiance que ndo soma lopango na kin ya biso na bana aye ninga yo wana makambo eleki ndenge eleki wana asali kindumba asali nyonso ko sala soki ayebiso ka pardon la Bible nous dit pardon c'est une puissance qui libère soki asengi pardon mama limbisa ye. C'est les $50. Président Billy. Président Billy a mis en vraiment Bible. Bendo, j'espère Hollandi président Billy n'enga lobby. À lobby, tu vas commencer à limbiser de comment. Analyse d'abord et pas inayo. Mon bal est un homme abé. Ndeka fortuna vrai chéri dans la Suisse. Après si mon bal n'est fils de la Sublime bon yara Kinshasa au somba parcelle. Ce qu'au fils de la Sublime aïe naïe assez donc. Aïe naïe na fille à théâtre pour remplacer la théâtre aïe naïe maza mukolo
mbala moi quitte l'ambassade à ça on avec conscience naït fief théâtre ça les lots est-ce que fief théâtre a benda qui na chaîne pas commencer n'importe ça a benga envie aka et là on a resangé ma coquille yango wana et là on a resangé mo na mbongo pe ba pese da pe bien bana na yo kasi yelo kanda ko envier no sana yango te kuna zana yake ane chômeur à l'été atala ane ka TV yata ane ka internet atala ngona ba kini bendo yo ngona ya kin darling yo ngona ya kin plasma c'est exemple tu papa mon konzazua oui on dit pardon ko silikate to zo ko peut-être to expliquer karaté mais yete ya pas mo kondi to zo ko expliquer ndenge mi bakana ka biso bakanaka notre plasma oyo to so ngaba na yep ngona ko zwa mbongo donc yela ka plasma Kocha plasma tant todo pesa exemple ne bike ya mo se batu ya libala moi ça dodé ma vumi ça genre on peut libala sikoyo moi ça pesi mbongo yo so le pont ngitia ça va aventure wa kizengi nano ya mobali wana uzoba ya mobali ka ndenge zaire epela moto bo nga zaire nga zaire ka ndenge zaire zo pela moto boy muto aso mibundela na vine na zaire lelo muninga pesi mbongo lupango yo ye ko sakana mbongo wana mta mabe oko lingi via bana oti polobi loba koma mikolo darling loba olemba wana poto sali kayu lobi olemba makasi lobi osaka yo ezalati esenga nini kaka ndenge osoma lupango na kini mama papa tozonga zaire tokende kovanda tokende na poto tokenda soka tozongi yo sikoyo ye na yo non pesa ngabe foti na basa théâtre te mobali ye moko ba posa na yango wana posa nzoto watondaki na ngo yo bite ngai na ka bendo te ba na posa nzoto na yo wa na posa ba désir na yo basungi yo bo mutu ye moko bi ye na ye yo kele mawa ngabo kinoko matin ndoko biyeli no ka bongo ito lion kitoko samawa non tu ne papa zonga su poto atanga su ya bien yaka su kana ozela yo soko da moi so da na moi malamu bala zangi go pa mbongo wa go pass eza so $50 non assistant la ngate na ebité bolola moi si na otindele ka pour me passer dans bon somba lupango bon $50 wanda opesa ete bolola opesa yaka bolola moi c'est opesa abolole zabonga no sala ngoto baloti so we no sala ngote to linga na poto edanaka na sala te so somba lupango mama no kozwa congé ngamo na somba lupango kweke komba bana za mobali na ye ya makangu na ete mobali na ye pe na papa bana na ye ona lisoro nini kiza peta lisoro papa bana ngati exemple papa bana ngati peta lisoro ya bongo te bongo yo mobali no bali oboleta ni alliance ozana confiance na ye yo yebisanga mobali leta alliance te kamasi na ta alliance bo asale mabena mama bana ete siko po condamner moi si bo ponga na yesko kin ngamoko le papa bana na ngai ngamo na kin na sombi lupangu na ngai nene uzanga ketata bana telo kasali tata bana asa yokele mama bana mawa ataleta maba nega ke lobby to ko le mos na ko le poye mobali moso sale c'est normal le papa mobali fana yo ozuno bilanga na ozoba mwasa zo saila na oyo mwasa ko lemba na ye atipesi mwaso malupango siko kizenga mwasi mbongo akayondo konanga mwasi ti okangisi pak opesi mobali wa kizenga ponga na osala ngoto baloti lobi atoza papa bana nga nako kitanga moko inde na sombi lupango nako tape na kombo na ote nako tsaka na komba bana ngai po mabala ya mabanga bangani bang mabala komya bakbangani bangolo mama loto ko panzana ko banga communauté de bien donc mwani ngaza kako ngandela sala ayo solo bana mobali o kutinga na ngo yano yanga o to kozwa na yo si na mobali pe o kutina na ngo na ye za ye te wa te o la kutina ngo yo se yanga na yo o yanga inde ezaka yanga moko o kutinga na ngo eza biso mibale na ndeni soko zo mona ke no ya yo za ya yo se yanga pe za yanga tobandi no kola tobandi vi ya sika tobandi vi ya zero tobando lo kabiso mibale tika ko finga ndeko mwasi wana te aza bolole eza bolingo na telema yebi ki alinga mobali na mingi yango apesa ke confiance mobali pe tango aye azana na ba projet na ye ona na sala te na vie faut to comprendre makambo c'est comme si ngana nene nana kenana na ngapoto te nazuna occasion ke poto eloko liboso na sala poto we bien eyebi ndenga onga na bulana na mutu na sona ko poto fona sala boye omoni mutu nyonso akenda poto sika likambo yo sezalaka publication fa comme place o bato bayebi akangi photo atindeli bato
ozomona eza ba déçu na ye garçon nazala déjà na kini na yebi via kini bo pourquoi yo sutki na kini azalaki na eloti azali na mbongo te ya kosala ba vie wana omoni eza na bato mususu totalaka bino neti mutu avandi tozabo avandi azotala canon ozomona atale pena awo atikala kokutana na yo boye te les jours okutana ata na taxi moya peso mbote kambala moko boya kotala la canon tantine s'il vous plaît eza la canon na talaka ba émission na yo tu vois mais soki occasion emonani te aza musika moya tuna makamwana ezati yango papa oyo avandaki azotala yabi wana Joseline Muzito mama na Kena so nazwika mbongo mwasi no bixete ozomona lelo azwi mbongo akutana mwasi wana fa mwasi foza na mbongo ebele bon eza na basi mususu po pusa na pembeni place aza oza na solo bien olata chemise da bien olata kecha bien nga da sina mala mbali na couper na lipapa la goma lingi pe mwasi ndimi mwasi nini vous comprenez mwasi nini eza na mwasi mususu po yo moko pusa na ka pembeni na ye il faut ozala o senti que non ne na vandi boye na za mobali vous comprenez ya yango yepe atali no na bando luka mwasi oyo tellement que na zio occasion na pusa na pembeni na ye yango pusa na ki mwasi pe amoni que non ngane na za boye na zubilanga nanga na récupérer yango a récupérer maman nanga pardon tindela mobali na $50 afuta azonga na epoto aya ko vanda a continuer vie na ya ko lala ba pongi après ko ute kobo oh mobali sala ekobo te kobo za kana mwasi mwasi ekobo za kana mwasi ezaka na mobali te changer bible ngo do seke nzamba bosana ekobo za mwasi la mobali do seke mobali sala ekobo te do seke mwasi sala ekobo te donc tu sais que tu bongo la Bible yango donc c'est que Bible nzamba donc c'est que Bible sala ki kala ko en tout cas to longoli yango to changer Bible mususu oui to changer Bible ata na commune so to telemi na commune okoyoka te ata mokolo moko bapekisi mobali osoki asalika ekobo libanda likambo komi neti biso baluba biso soki obali mwasi otie mwasi na ndako azalaki na bamakango na ya kala ata 50 francs koli yango suti po akomi deja na kati ya ndako ya libala soki asali ere tobenga yango chibao mais biso kana ndako wana nakona mwasi mususu na vandi na ye nakoba lokana na sima awa na tongi ndako mususu na sima même lopango to vandi na mwasi wana eza na problème te parce que biso to ami bali mais mwasi okomeka te tellement que mobali ayeko sala na ambiance asali mama yokela ye sala ambiance te ayaki asoma oh mama mwasi te asaleli mbongo na ambiance mwasi nda yaki atindaki asoma lopango mais ya yaki na bula asoma lopango te ya yaki na bula ambiance lopango eza lobby ya bana na yo mutu de atango aboti nyonso komi deja otalela bana na yo ya mwasi na ya salaka quand même aza na assurance mwasi na salaka apesa ke bambongo nyonso omoni mbongo salaire yango mbongo ya prime yango to salibo yango nyonso apesaka ye tellement aza na assurance wana ata na lie oyo atake par exemple ata $250,000 na lie so na zongi poto tobeti kaka inane ya pamba ozomona nazonga na somi lopango confiance wana tellement eza mama s'il vous plaît kolanda makambu te ke obayibiso makambu mbedo asali boye a changer te landa makambu mama mulika na $50 wana do sika kufina kini soka zanga ngo pela do sika kufina kini do sika bakendeko na yeba sele cotisation muto afeksa bano wapi afeksa bano we moka yebi bana te ba pesi muninga na mbonga kawi pasa pesi o mo abuni buzo ko bili mama moninga seka kufao to famille mo kangsere mbongo wana izo se poto so na ngabe mwasi wana absumbula malonga te to sani po yo mobali momba ozona susia bana ote oda susia venir à lobité bongo tina no zanini muta bongo pa na ngabe ndako to boyeka na zamba mo papa mama shine mobali ko merci beaucoup tozo chite déjà nabike vraiment lisolo esali maman Pascaline Mujinga ye pas à côté kuna na Londres et sali vraiment bien makasi bendo tozo kabwana déjà conseil ni nozo pesa na ndeko na biso mwasi au problème e komeli lelo yo abi darling ngala yini ba fille ya théâtre na vie na ngai na yini bango conseil ni nozo pesa na ye na pesa conseil ndeko mwasi ko ina ba fille ya théâtre te ba fille théâtre ba benda ki mobali na télécommande te ba ni Kinshasa yé moko bande ko envie ba fille théâtre ando ko envie asa akana kana nzembe ngam ko no zo mbongo ndako bimna fille télé te ka mo sa pese mbongo so mo pona kino asa ki wasala ki wana muninga mwaso ta limbisanga wazoba wengi wazo congé la musala
yo moko osombi lopango na yo yo tali papa bana mobile na ngato balana ya alliance mais ya tali te ke mama bana na ngato balana masali oka mabe moteka mbali mabe mbali moko ya kopousse musika vie na yo po ada porter bonheur te la porter malheur à ville mobimba donc ndaka sali bodo sika bomi yo na place nganza msko yebaki ko mo peta bandeko baso bolo pango ke bala bongo na petaka explication na Fiston la Sublime na Fortune la vraie chérie Fiston la Sublime jamais comme ça Fortune la vraie chérie bon pour la bon liba na bon na yebiti vrai chérie na belle l'homme na pesika mbote la Fortune la vraie chérie sous kaka na Fabien mon amour de quoi mo bala mo si moko on dirait des jubes quoi Clarisse Plasma, maman chérie Pierrette. Net maman nanga Pierrette. Ye penza asunga ka mobali na elijo. Na mwana moi sa bongo ti moi sa makasi bongo maman chérie. Donc quand jamba pambola o kande bo tonga flat na bino quand jamba pambola bino nako na lijo. En tout cas, merci beaucoup na yo moko na la canon. Merci beaucoup papa Billy. Conseil nini ozopesa na couple oyo vraiment moko azana kin, moko azana Londres. Conseil nino ko pesa puis bambote na yo. Ouais, conseil na ko pesa na pesa na conseil ka na mama oyo akoyeli likambo. Tindela mobano $50 aya wana. Na yebi papa moko papa aleka tembo. Bana na yemi bale akasia na snat. Soki bomoni papa na bango te azongi ndako bana wana balala kate. Mama na bango akokota na yabike na nimba ntamu ke me bana wana bakovanda na salon ti papa bango akota. Siko bana na ye siko na poto bavandi wana ya zana kini. Soki bazala pe na affection à papa wana. Omonte ozo faire souffrir bana. Alors soki bana wana ba poso plainte vraiment ba kanga yo. Ba kanga vraiment. Tindele $50 amata na ye poto ya kovanda na bana na ye. OK, merci Bambo Tebele na pesa nano na ndaya Dex ndaya Bambo Tebele place aux Ali. Na pesi susu Joseline Muzitu mama na Keita yo yebi makamongo ndenge banda. Na pesi susu Laetitia Tiala olobi ke na lobaka te ngayo na lobi Laetitia Tiala na Angola Bambo Tebele bon limisa ngana bakisa moto mais na bosani ke na boka 3 personnes. Merci beaucoup, j'espère que vous avez Kebele ya Kolanda vraiment émission vous avez droit de savoir pour vos arara kana droit ya koyeba bande kona biso nzambe na ngai pourquoi ko sala boy moi si na yo mama bana na yo baza mingi te baza mingi te ngo baka baso babengana biso na hiver na été boroswa na te na hiver au monde apena bo babengani yo batio 100 mètres vraiment vous avez le droit de savoir bakabola raté maman na mama bolingo bapesa mutu conseil te batinda nde mutu asala o mute mane etinda ye ezotinda yo plutôt sala vraiment o mute mano etinda yo so pe memo nzela ya bien olimbisa ye po aza papa bana na yo eza bien mutu moko te na vie alingaka bota bana tata asalaka te sala o mute mano ezotinda yo merci encore na le big boss patron de patron papa Sibumutombo leader à merci papa pour la confiance. Merci encore la maman Pascaline Mujinga, maman Opena. Abenga kapena bonheur check abenga kapona azanga kako kota l'émission te excusez nga azanga kota l'émission te soka ta l'émission romona pour maman Pascaline ye wana bengi pour apesa pena bargument payer papa ça pena ndenge na ye apesa pe conseil asala analyse pena ndenge na ye vraiment merci encore na yo maman Pascaline Mujinga merci encore na mon papi nzila honorable mon bali ya moto mon bali ya batu ya mwasi moko na France kuna na peso mbote longo na madame Nayo, merci encore na Germaine Zara Motema Aristote na France bambote Nayo, merci encore na mon réalisateur Metiti Ma merci pour la musala kitoko sélection na katsa Congo check boza ka brancher na chaîne Congo check boza décider chakale Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo